Bonjour Noko. Oui, Maman Koko tata moi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Noko a profité na Kinshasa. Na tinda bon agence à Mangangi $800. Agence c'est comment on appelle sa famille Mbongo ndambu ndambu. Et ben besoin pour aller. Na lingi risque. Écoute-moi s'il te plaît. Écoutez-moi. Awa eza agence Mofa. Agence Mofa. Mofa ezali na chaussée de Wavre numéro 144 na 1050 na XL. Ndeko, ndenge tozali awa, okoki kotina mbongo na yo place nyonso olingi na Afrique. 100 € jusqu'à 5000 € ou 50 000 €. Biso tokozora commission ya 5 €, quel que soit les montants. Ah! Donc attends, on a 50 000 €. Nous assurons vos transferts d'argent sans inquiétude, avec 5 € comme frais d'envoi. Et profitez de notre carte de fidélité. Après 9 transferts, le 10e est offert. Nous sommes situés sur Chaussée des Wavres, 144 1050 XL. Téléphone plus 32 2 315 45 24. Oui, merci beaucoup. Allô? Oui. Regan. Bonjour, Mongo. Oh. Mais tu as un bon psychote. Bonjour. Merci beaucoup. Na Mofa. Tinda mbongo Aerolingi et kokoma na temps réel. Na bini kuta agence te mbongo déjà na Kinshasa bazwaki. Et en plus, bazuka à pourcentage, il y a 5 €. Même montant on a tindi, baz récupérer le côté. Attends, on tindi ba million, il y a ba 5 € pamba. Mofa. Ah, na boy risque. Les passagers du vol 00243 à destination de l'aéroport international de Njili sont priés d'embarquer porte 7. Bonjour à tous, bienvenue sur ce chat en direct, welcome. Voilà, aujourd'hui notre sujet est en lingala, alors je fais une petite intro en français juste pour que les francophones puissent bien capter de quoi il s'agit. Voilà, aujourd'hui nous vous présentons une recette qui est vraiment très à la mode en ce moment à Kinshasa. Elle serait apparue, d'après notre enquête, dans les années 2013, voire 2014. Pour certains, ce sont les Nigérians qui ont ramené cette recette au Congo et pour d'autres, ce sont les Congolais refoulés de Brazzaville. Vous savez qu'il y a eu des événements qui ont fait que nos voisins du Congo-Brazza avaient expulsé certains Congolais et d'après mon enquête, ils disent qu'ils avaient appris à faire ce plat là-bas et eux-mêmes avaient découvert que ce plat était venu par le Ouest africain à Brazzaville. Bon, maintenant, je n'ai pas vraiment la vraie version parce que voilà, c'est une enquête qui a été faite sur Facebook en interrogeant un échantillon de personnes vivant à Kinshasa. Voilà, donc comme la vidéo va être en lingala, vraiment je vous résume. Il s'agit de simples spaghettis et on mange donc ces spaghettis comme un spaghetti bolo avec, à la place de la bolognaise, ce sont des haricots qu'on appelle œil noir, donc les mbwengi. Ces mbwengi sont préparés avec une sauce très fluide. En lingala on appelle ça mai mai. Et donc ça se mange avec des spaghettis. Et le plat en lui-même a un nom, on appelle ce plat kao. Certains l'appellent kao, donc je ne sais pas très bien quelle est la bonne prononciation, mais la majorité prononce kao. Voilà, donc aujourd'hui, avec moi, Njili à Tongo, nous allons vous emmener à Njili. Je penche vers le quartier 5 pour découvrir cette recette. Il faut savoir qu'actuellement, dans les lieux publics tels que les Malewa ou même encore des petits vendeurs ambulants, il est tout à fait possible d'acheter des spaghettis et des mbwengi. Et c'est quelque chose qu'on me racontait tellement souvent quand j'étais en conversation avec des amis ou des membres de ma famille. J'entendais souvent « Ah ouais, je vais acheter ma portion de spaghettis au mbwengi ». Ça m'a intrigué. Alors j'ai demandé qu'on me réalise cette recette et donc je remercie vraiment sincèrement les personnes qui ont réalisé
la recette pour nous faire découvrir cette nouvelle tendance que certains appellent béton, d'autres encore appellent kanga journée. Donc pour eux, c'est un plat rassasiant. Voilà, tout de suite, je vous laisse avec les images de Njili. Mbote balandi émission moseka ya malewa moderne. Awa toza na Njili quartier 5. Toye komona awa spaghetti na mbwengi. Do babinga ngo kawu. Do terrible fort nde tozomona kaka wana. Mbote mama. Mbote papa. Bandeko balandi émission moseka ya malewa moderne baza na posa bayeba bilubu nini ozo préparer na mokolo lelo. Na mokolo lelo naza na mbwengi. Mbwengi wana nazolamba ngo na sorte mosusu. Oyo eza formule mosusu. Oyo nazolamba ngo biso awa pana biso ana mboka na biso atobengi yango kawu. Kawu wana ekotaka mwamba te. Na olamba ngo ka simple kabo. Natika mbisa na otia mbisi na ngo kauka na kati. Naza na ndembi. Naza na matungulu na tomate na ngambuma na huile. Yango nde mte kosala kawu wana. Kawu ngo sukubalia yango nani? Bon, eza nango ka ça dépend. Okoki pe kolia yango ata na kwanga, okoki pe kolia yango ata na spaghetti. Kutu biso tolia yango mingi, to préfère yango mingi na spaghetti. En tout cas, so kolia yango na spaghetti, OK. Merci. Fongoli nzungu, ngo sopa sauce tout ça ni. Sikoyo namoni ekomi ntango ya kosuka sauce na ngai. Nasuki sauce na ngai. Baloli yango pe sanga. C'est que tu as combien de minutes? C'est que tu as pendant 10 minutes. Si tu as pendant 10 minutes, tu as tiré bis na kati. Bis c'est un problème te pour ça dépend. Si tu tia, tu peux tia te. Bon, ngana ina préféré ko tia ka bis. Awa sikoyo olingi kotia nini na kati ya? Awa nalingi nabwaka mwa mbisi na nga kokauka na kati mpo namoni miniti oyo napesaki nzungu na nga esekuki. Nabwaki mbisi na nga ya kokauka. Ya bela ka boya. Osa lokolo banga me kubanga te eza ndenge na ye abimaka simple azaka na eka léger badela ka eka bongo. Koyo usala combien de minutes po ebela? Loko esali boye akotoka lisu mingi penza te akotoka pe po ata ba 15 à 20 minutes nde na kitisi nzungu. Sikoyo tomoni ozosala ndenge nini awa? Sikoyo nazotala nzungu na ngai naye kotala yango mpo namoni miniti nango se ekoki. Namoni yango mpe se ebeli na oyo abelaka na ye ka simple azalaka ka bo. Omoni lokola mai me eza ndenge na ye. Abelaka supu boye? Ye fa azala na supu. Supu ebele boye mpe eza léger mpo na estomac. Sikoyo abeli? Namoni abeli na ye.
nakiti nzungu na ngai. Bandeko balandi émission Moseka ya Malewa moderne baza na posa oyebisa bango formule nini olambeli mbwengi oyo. Mbwengi oyo nalambeli yango na formule lisusu. Nalambi yango na mbwengi nanu, natie kaka huile, natie matungulu, natie ndembi na ngai, natie mungwa na nga, nambisa kokauka. Nabwaki mwa tomate ya mbuma muke, ye balambelaka ye ka abongo. Okoki kokomplike mpenza makasi te mpona estomac. Yango nde babengi yango komboni. Yango babengi ka. Baoza accompagner na biloko ni baolela. Mingi kolia ye malamu. Abima kitoko. Ye abona mingi les spaghetti. Soki aza accompagner les spaghetti, wana oyoki mpenza elengi nango. Sikoyo awa mbwengi na spaghetti. Bandeko ya balandi émission Moseka ya Malewa moderne baza na posa oyebisa bango. Olambi yango ndenge nini? Nalambaki na liboso kau na ngai. Sima kolamba kau na ngai nde naye kolamba spaghetti na nga. Formule na nga nalambeli spaghetti na nga nasi bolandaki ngai. Natie huile na ngai, natie céleri na kati, natie mungwa na nga na kati lokola sel. Naye kotia lisusu mwa matungulu na kati. Nde yango esali ke spaghetti na ngai ebima kitoko. Sawa, merci. Biloko na biso esi ebeli tomoni awa mbwengi na spaghetti. Donc terrible effort nga na bino tomonani na mikolo ekoya. Nzamba pambola bino na mabota na bino. Sino maman bota la agence oyo ekolongola Western Union na MoneyGram na terrain pona kotinda mbongo na prix ya muke tokende chez Monfa Manefo Africa. Manefo Africa SRL, partenaire officiel de Manitrans. 5 € de frais, peu importe le montant. Manefo Africa Monfa, plus 32 23 15 45 24. Chaussée de Wavre 144 1050 XL. Nous sommes ouverts de lundi au samedi de 9h30 à 19h. Balobi, Monfafo Africa. Esika na matonge ezalaka na mbutu te. Esika ba embrouillaka bato te. Yaka kuna na matonge na chaussée de Wavre 144 1050 XL. Otinda mbongo na 5 € seulement. Tala mboka nyonso ya Afrika. Tinda misolo na yo. Peu importe le montant. Kaka na 5 € ya pamba. Oyo esengo te. Ah oui. Manefo Africa, la meilleure agence du moment. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos bombers en paille, passez commande chez Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Pour commander chez Fashion Balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57.
Fashion Balls. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle l'émission Monseka de Malewa moderne. Up the wind, clouds break, the shadow